Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canona ba mbote partout place bozwami la canona bino yeyo mwana muluba hein mwana musala na bino toujours na musala na bino na rendez-vous ya musala na bino na profiter encore na pesa mbote na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo depuis Allemagne mbote na yo dadi pourquoi pas na Georges Zunga otetela Kema Fumbe na Freddy Chibangu Agetrada ba mbote na vraiment ebele. Lelo na émission vous avez droit de savoir qui chasse makambu bana poto bakenda sango bana poto soko tini mwana mobali na poto okosala eloko te oko récupérer eloko te boyoka vraiment lisolo oyo ndeko mobali na mbongo na ye ya pasi ya kayu oyo akendaka abi Darling Love na bimaka 3 heures. Nabimaka 3 heures s'il vous plaît. Eza na malili, eza na été. Na tindeli ba famille na ngambongo. J'espère bon mona ndaku wana ndako esila te wana nde tobenga na lingala. O bozo mona na eza ya ndeko na biso ya mobali. Oyo bomoni ya bien wana ba utiko lakisa bino wana o metia azo lekisa wana. Nde yango bana présenter ndeko na biso ya mobali depuis azana na poto ndeko na biso ya mobali ayebisi ba famille na ye botonga ndaku ezala bien makasi ezateke ndaku o bino bozotonga ke bino pe bozana na droit ya kovana bokovana na bino ba famille na ngai mais chambre moko borotikela ngai atinda pe asala conteneur atinda biloko na ye nyonso esenga ke batongela ndaku ndako esila te bozomona wana na pendant 2 ans oyo ya lobi banda kotina mbongo fa batonga ndako ya 2 niveaux bino boyebi ndako ya 2 niveaux loko akepe ke mutu aza na poto aza loboko moko abanda tonga malema menda ya bi 2 ans atinda kaka msusu mwa atindi te mais mwa na kotinda bazo ba présenter ye ndaku oyo bino bomoni oyo ya kitoko oyo ya 2 niveaux oyo bomoni na photo ba présenter ba bindaku yango esili ndeko mobala tina mbongo na ye na valeur ke basomela ye lupangu na Gombe mais chantier oyo bino bozomona famille esomeli ye na bumbu pe bandilité oyo ezake direction Chaba wana te côté ya commune ba jika vraiment bana bumbu ba yebi ba côté na oloba te bango kuna na kokolo bana bumbu ba vanda ba yebi avenir kokolo kuna na sepe na kuna pena oyo ka pena po mona ndako ya brique boza na passe côté ba ki kosomba yango nazanga moko te na plateau to linga vraiment to solola na bandeko naza na Gloire Mbaya naza na Pati Kobetox o tozo sala na bango na analyse elongo po ba famille belé ba koma loba ke mwana biso depa ke na poto asala ka iloko moko te mais ndeko mobali vraiment assez sacrifié azoti na mbongo ke botonga atindeli bino pe ke botonga lupango ezala na ba norme moko ya bien boza vraiment bobima batu na société mais tala botala makambo famille o esali mais titi maso ngi kofungola balangi nyonso ya Congo Check Check TV bamona ba invité na ngo naza na bango lelo sous les bambous bamona bango o bazo tozo sana na bango vraiment analyse et longo est-ce que famille basali bien to basali mabe est-ce que ndeko mobile aza na faute po atindima ko tindaka mbongo apesi famille na ye confiance atindi mbongo na famille na ye ke batonga ndako nakobanda na Gloire Mbaya bonjour Gloire Mbaya. Bonjour Darling Love. Bonjour Pati Kobetox artiste. Bonjour Darling Love. Merci beaucoup, j'espère bolandi vraiment. Si j'ai nabiso toto sale la analyse ya ndeko mobali, ya ndeko nabiso ya poto atinda ki mbongo na ye, batongela ye ndaku. Mais botala ba famille nabiso ndenge bazalaka. Allez, ti lelo ndaku ezana na niveau o bino bozomona o metiti azo lekise la bino vraiment.
même oyo bango ba présenter bango na photo eza ndako mususu na ebité to sala nanu analyse to bandi na Gloire Mbaya analyse pas na yo est-ce que ndeko mobala sala ki mabe ya kopesa famille na yo confiance ou bien famille nde bazaki na maambu ya kosala nde yango ke sali ke basilisa ndako wana te ou bien nini. Merci Darling Love. Bon, na rotu na famille za munene. Premièrement mbongo ngwatindaga ona na maboko ya nani ndenge. Na famille na ye azali mwana botami na libota ya batu ebele aza deuxième na famille na bango. Bazali bato bandundu famille mbala. Bon. Famille mbala baza bato bandundu yo mobi tanto bi bato bandundu wana eza ke moi papa abota bana na ye mususu libanda baza ba famille na bango tout baza famille moko. Bon, Darling Mamba, je les mystique. Na ko encourageant te pe na koki ko pe sa pe famille fotité pour ba réalité mambo ezebele. Quant à moi na osala ngote, na osala ga o mutape Singapour ngalinga mingi na garder confiance pour yonde pesa musala mais faut te ba base o esalike. Pour ndécoper azape mutu na maina makila akolinga pe le roi déjà basalier pasi akolinga pe ka lobaneka ki alobe lupangu na gombe alobaki boye mais musipesa na ngondenyo wana te mais biso moka batoza na kinya sonde ko na biso na poto azotinda te tozomone pa baninga bazotinda yo moyebi ndenge za siko na bien nini laksa ke banda otinda wana tindi pona intérêt na ye. Intérêt na ye alobi ke boso malupa na gombe me bino pe ba famille na nga fo bozala na bova na kati botikela nga chambre moko ata yo siko na lobi ya ba famille ngo ya ofandisa batata leki ba mama kulu to bana libota na emo o ka ba botamini tata mo o ba botamini tata mo ko mais ce que muto asali ma bien eza tata ne à vrai dire le vin déjà tiré il faut la boire donc chose à quant à moi non ebiseka il faut qu'elle se calme. Et salami mon qui les ont à l'issouci matin. Pourquoi déjà bah sali bon si les score bon ma papa ne toi bon ma maman ne bon meta pendant 2 ans muta travailler siko ya ke nana poto na mbongo ne na mbongo na bimisa ke na poto aza papa ne non mon peut-être que moi na li papa mbongo po ne komika ke muta poto tout le monde a pe bana musu folie de grandeur na mbongo tata ne oso papa sali folie na mbongo moi ne ya mabeta asa mobali biso pe na kinto luka na pasi yegu na niveau pota luka na pasi mais aozo salaire malamu kuteza kuto luka na pasi mais aozo salaire tala 30 000 francs équivalence ya 19 000 ya 19 $. 30 000 francs congolais mais muta obima na tonga kindaka pa kotisa 1500 francs na jour moko bamba travailler parce que le kabiso pour bamba lo baraki mbongo pasi ya 3 heures te. Merci beaucoup. Na bia darling bango ba beta. Zongela opo yo façon to kene na makambo yo. To sa no analyse na ngambu ya parti Cobetox. Ya parti Cobetox olandi sujet na biso ndenge ezaleli. Ndeko mobali ya tini mbongo na famille na ye batongela ye. Bino mombo moni ba photo wana façon da kwa ngona no ezaleli. Ezaki ndaku ya 2 niveaux. Est-ce que ndaku wana ndenge to moni na ma photo est-ce que koza vraiment la capacité ndenge ba couler béton na ngwana koza capacité ya mata 2 niveaux analyse non et pas na yo. Merci Darling Love pour la parole. Ba couler béton te. Ba sali fondation. Fondation plique. Ba sali fondation. Ba mi go élever mur na 5 lignes à briques. Et puis, ngako tala ndeko mobali azana intérêt ko sate ke no baki ba sombela nganda kuna gombe ba romba sombeli ngai na bumbu so pe ko tanga ba so pe ndenge nini azana intérêt ko sate. Ce que moi je peux dire par là est que eza motema mabe ya famille. Omoni nous on est bantou, on est africain. Tant on kola déjà to ba mketo ba ke no mundele abota bana mingite et soko mundele abota bana na awsala mbongo na sala mbongo na epo na nini pour soka kufi bana ni basala nini batika la bien mais c'est pas le cas avec nous biso to ba ke no te tika na bota lobi bana nga ba okunda nga bana nga ba osalisanga alors ndeko mobali tango alongwe awawa akepoto et koko za la peka ke mpoto na mbongo wa famille oui mais tango déjà muto komi na poto asali effort wana
Moi je suis persuadé que ndeko mobali wana ibi ba aventure salama ba yana bango bisusu ba kendara pe poto kala ba sala elo côté na ba famille na bango. Mais lui quand même il a fait une chose de bien. Alobi te ke bo tongelanga ndako bo tshela ngango locateur te. Atindi mbongo bo tonga ndako mais bo tikila ngai chambre moko. Tango muto akomi na niveau ya ko sala container. Atie biloko nyonso atie meuble na kati wana. Po ba meubler ndako wana. C'est que ça qui on intérêt na mon côté. Et ça qui intérêt à toute la famille. Ndeko gloire à l'obi que non, papa peut soit aller mon amon neza mabete non. Boy ba kindo kimso zaka te mona mutuna maseke na mukila te. Papa n'a pas cause occasion de chita mona. Papa n'a pas cause andoki. Pona bolingo ya mwana na yo ozana posa mwana na yo akende liboso. C'est que ndako wana ndenge bo sali musala botongi ndako ndako etelemi bongo. Lobi ya ozana facilité otinda mbongo mibale. Botongeli ependa ko mususu. Ndé vanda ma mususu vanda bon ça va. Papa oya bino ngai botikela ngata oyoyo. Na bobeta lisolo ke no banda kenda puto sala yelo kote. Na bobeta lisolo ke no ndé to vanda wana ezaka mwana na ngamuta somba. Te ezaka yana biso ya mususu pe ya palobité ezaka leki na ngamuta somba. Omote ezaka honneur ya famille. Donc famille wana baza motema mabe mo na luka kombo na me eyate. Ba motema mabe makasi. Ndeko gloire na ebiti soki loni osala ka intervenir na makambo mususu boye. Na ebiti soki loni osala ka intervenir soit à côté la famille wana. Il y a que mabe soki botongela ndako bosusu to ndako bochongo ba locateur batindela ngambongo na ngai ya fin du mois na poto asali bongo te abi botonga ndako bo vanda wana mais ngai botikela ngai kaka chambre moko. Attends, tous à la mitema malamu, tous à la mitema ya bomoto. Ça peut par rapport à mon boy et comme ma famille me bazana un problème moko boy ne sali ke bambongo wana po za mbongo ezoya alobi bien abande ko pendant 2 ans on ezaki msu moi watindi moi wana rotinda te msu moi oyo tindi peut-être $200 basomba quelque sac ya ciment moi wana pe problème mo be ko ina famille mbongo wana ba OK sale lango darling love eza likambuya kusolola. Tant que tu as une amabilité, tu as 2 niveaux. Et puis, na gombe. C'est que quelque part, Azalana na 100 francs. Bien qu'on a passé 3 heures. Mais, darling, love to la réaliste. On a poto. Nga grand frère na yo. O tinda mbongo ngana tongela ondako. Ce que tu tinda mbongo ngana tongela ondako wana. Ngana bemisata 50 francs na mbongo wana te. Ngana bemisata 50 francs na mbongo wana te. Toi non tina ndengwana non tina na ba transport non tina ba nini de même yo pendengo ngapende na za awa so ngape problème o ezwingai na obenga on petite sœur ndé na za awa soit grande sœur ndé na za awa na problème moko boye boyezo déranger ngai en tout cas ndengo tina mbongo wana luko tshela ngape mo loko moko boye ngape edenga na mokambo na za nango. Et puis pour aller plus loin na kimotema mabe kotika gombe oleki balingwala ba komina kine ba bandal banini bukemba moko ti on a le bois kuti. Bajika bumbu ye pati ba kanela oa bo bumbu e plasté te na lobi non en fait bande ko na biso na ndenga mabete na ndenga mabete to yebi ndenge mapango te kamaka to yebi ke non le pango mo pe ko za na bandal mais za na kati ya avenue mais le pango mo za na bumbu za na coin le pango bumbu te kamipe na primo élevé ko le capé ya bandal mais par rapport ya ba terrain par rapport à ba secteur to yebi ke non gombe to bandal na bumbu to comprendre quand on a ndenga mabete ya on a lobby ndeko tini mbongo basombi lupango na bumbu et puis pour ngeno azaki na bolingo aso basombi bosomba pena lupango donc c'est que place basomba ki ekoza ndako pe ezaki me babuki yango ba démolir pour batonga na gu o ya lingaki ko kanga ba photo ko tindela bango te ndako ezana ba norme boy ndako ezala boy d'avance que tu non ça la conteneur ya babiloko oyo ezana kati ya ndako. Et pour aller encore loin, pour que motema mabe na bango, motema mabe na bango ils ont mataka graduellement kota la ke bo leki ba lingwa la babandal bangiringiri ba komina kini nyonso ba kitambu bo kemba la mona bumbu kuna puis bumbu ngo zata bumbu oh yo biso oh tu le bata ba kota ba sosa ba direction ba birimania te ba kena kati kuna na kokolo ali ba komiso ba yene ti côté ya Kasavubu so pe côté ya Victoire kuna mamoni ndako moko boya bien ba kanyango photo ba tindelié. Mais on est à Kobomamutu. Regarde. Oui, le coup ne pèse pas parce que
aoti na mbongo ndambu. Mais quand amoni réalité wana, directement il a fait la sommation ya mbongo nyonso abimisi. Et ça kaka mbongo te na énergie, na volonté, à qualité de na confiance. Donc c'est quoi ça les sommation nyonso mbongo, énergie, confiance, volonté. Na honneur ya famille, nyonso sangisi yango. Allez. Bido fouti en monnaie de singe. Ozo mona niveau ya kimotema mabe. Pour ça otali ndako wana. Ndako wana eza inachevé te. Non mais on ndako non mi kotsa la buzoba. Ya parti siana. Te zela pardon zela non. Zela non ya parti. Kimotema mabe ba laksiani. Ba sombeli esika. Ba bandi pe kotonga. Yo bando tinda mbongo ndam baninga pe ba roza ba okinzala. Ba oliate. Non, koyoka nzala. To bango bien awa. Ko bimisa mbongo déjà otinda ndengwana. C'est que tu as frais de motivation. Maman, papa nangai. Tant on a bimisa mbongo bikeno, il faut na tinda bango $1000 pour faut somba peut-être 50 sacs à ciment. Non tinda ka mbongo ciment, non tinda na mbongo transport. Na muto ke d'agence ça mamono. Yo katina otiki pamba ndengwana. Ya parti. Wana zolo besoin engagé yo. Wana yonde muto zo engagé ke lobiki ozotinda na mbongo ya ba nini ya ba transport. Mais ceux qui a tindi $2000, ay bosomba sac à ciment bosomba boy et tombé net. Na ba mbongo transport yé moko siko libumunaye. Ya parti na lobby bazami te mama bete famille les amis te mana. Yo mona ote ba famille so tindi pe ba sombi te. Mais ba on quand même ba laxi bonne fois ba sombi. Na tuno question mo simple. Question mo boya mukie. Eza la mo terre à terre. Oyo kana ndeni to tindi mwana na coin. Asombelo c'est sombelanga salela ngai omelette na mapa boye. Asombi nde utinda ki ete sala kono ndeni. Na lobby ya parti. Ko somba omelette. Te asombi to asombi te. Te asombi nde utinda ki ete sala nde utinda ki ete. Mais peut-être peut ba compliquer pas maman coin. Non. Yo ye bandeni. Non mon frère. Na lobby ye akenda poto de panini. Équivalence mbongo na tinda ki so esala ki ba sombele na bumbu. Papa. Moi j'ai comme l'impression, gloire. Moi j'ai comme Baya nakati yo, na ko yuko corriger place wana muke moni na ibande na expliquer bien. Tangu muta beti déjà, oyebi badji ka basoma mapa ndeni. Akosala déjà se renseigner. Lupangu na bumbu ni na gombe plutôt bumbu kotelinga. Naza na bezo lupango ngo na gombe, il faut zala na valeur ndeti ya 3 mapangu. Po nazo lingana tongelo ko ya 2 niveaux. Mais il faut parking ezala baba ni mo ebinon ako se renseigner. Avati na mbongo na famille. Ya parti. Atabo condamné, atabo salibé. Mais famille là c'est quand même bonne foi. O bazana on a ndeko na ba sombi le pan batongi pe moi 5 lignes nde metiti ma la sa biso. Moni problème na ngisa nini? Déjà ba sombi. Ya on azolo ba. Ya ko koma na point mutema mabia ko exposer papa na ina TV pourquoi? Ako koma na mutema mabe ndenge nini gloire mbaya. Ako ko soma na bumbu wana. Okiti se yako be na osonga na yo. Okiti siye. Osomeli wana na bumbu. Tongango tellement pe déjà atinda ka sali conteneur. Nanga sanga kakenda kufozala na boyezala na boneza na bo. Tilelo ayena Kishasa amoni ata eloko moko te watina na conteneur. Nyonso ezala ki vendi. À part kaka lupangu. Et puis, yozo wel sakalo baro a condamné papa naye. Qui t'a dit que papa n'est mutazwa qui charge ma cambon? Pour ça la bande de peut-être papa n'a déjà mukolo za vieux. A responsabiliser qui peut-être frère naye moko. Bongo na tuni yeta ngazana pota na za lola te. Ayebe le gana Kishasa tatiki papa naye. Apesi na jeune garçon. Papa. Na lobby a. Oza à mesure yo selo kwa bien te na vie na o. Mais na lobby oza na mesure selo kwa bien te na vie na yo. Capacité o selo logo tingana oyebi ke mbongo za Satan. Comment fait-il yo na histoire à Satan provoque Jésus? Na 21e siècle. Tellement Satan provoque Jésus. Mais oui. Papa. Ngane na zabo na kolingelo ko wana te. Yo kaka ba propos o yo ozo tenir. Ça prouve directement que yo oza à mesure selo kwa bien te na vie na yo. Donc oza à mesure ya ko ya ke muta pesa confiance te. Ça se voit déjà na ba propos te. Ça la ba famille ba sakina ni ba lia te ba bomba rambo po ba tongelo ndako. Monga kenele poto ya monga papa ne benyo famille nzala. Yo mtoto ba ke monga kenele poto peut-être monga papa na ye. Mais oui yango te. Bongo so papa kweya. Papa nza famille nzala. Bongo so papa kweya kasi. So papa kweya. Na oto yo ka musicien monga zo yemba ba lobi nini. Bato bazaka na mbongo. So ba kweya batika quand même en français. Donc papa kweya. Mais quand même moi na ce que moi il y a na poto. C'est que moi na comme le là. Coup de pouce, il y a papa naïe. Oui, quand tu as la personne que non, bah quoi y, pardon, tu connais na vimoko, il y a l'X. Parce que l'X Rwanda et qu'on bunga carabo était qu'il est en vain. Ngas que le quoi na li banda. Je vais faire quelque chose
pona longola papa na ngai souci amertume papa na ngaza na motema et ko longola peut-être na ba acte nga na ko poser ndé ngaka tonga ndako moko bien asali eloko moko ya bien esali ke non papa soko tala moni ke noté quand même moi na pe a côté na vision nga po papa so akoyekta nga sala mambo bien sikoyo bandi mam sala papa yel ngazwa relève ya mon papa wanda osala ale bino bande ko na ye bokotisi o bito benga na kito benga de bokotisi diabo bo selo mo ndengwana et puis yo encourageant mon frère on dirait salami darling ya parti de salami le quoi bande ko na biso le quoi bande ko na biso déjà ba accepter ba sali o bango ba sali bonga ya atonga ndaku succès zata obila tokola les toko les ala qui sont la oncle na bino to la grand frère na bino moboé au sengi mbongo ya nani pa na sengo mbongo minerval bobo ya biso nini ah zela seme ki na bino akende wonte sokaye tango zonga ndako beteli mama bino lisolo ah mama na sengi kutu ya nani mbongo wa bisanga na zela mwasi na obiki ya nani mwasi na chena kisi obiki lo mama mingi na kishasa ya ndolo ba po nini pour mon boy sko mwana mobali wana ninga azad dessus bongo soka confier makambo na famille mwasi na bolobani mwasi na chena kisi bolobaki mwasi na chena kisi pour na famille ba sali lokwa boy au moins que deuxième fois ça ngosu te seke a se confier na mwasi na ye ozomona bilo kwango c'est que se confier na mwasi na ye parce qu'il est écrit même dans la Bible mobali rotika papa na maman na tika libota na ye akokende kusangana na mwasi nende ba koma nzoto moko ils deviendront un seul chair to balabaki ndengwana so une seule chair ngolo bisamble mo na sa ba déception sala nga yawo tango ba sala ndengwana ba sala ngo po nini na mwasi yo ti na okoma na niveau balai basi boni na vivre na bango ti na komi na mwasi mo na bali pour na komba ke yenda za bien alors so na confier à décevoir ngate ce que ton na sali bo famille nga ba sali ngelo kwa boy c'est que na s'attacher na mwasi nga na s'attacher na mwasi nga après bino mo susu 50 10 bobo ça na mabe bo sala nga bo comme le bakeo mwasi na chena kisi. Tu vois? Darling, na lobby, moi, tu on a PPC qui a checké famille piège. Mais oui, na lobby, il y a des familles qui ont un poto, puis mususu ba, mususu ba na poto ba salade ba piège. Na mona mutu mususu pe na famille na biso. Peut-être alingaka corger batu oyo bazakake, ajimbongo na ye apesi na famille mwasi batongela. Te na lobby boye, ko corger ezabongo te. Rien ne manque ya roya Kishasa. Tout le monde a pu battre moi sombi lupang na ya mais yelo quoi se confier na famille logo ikomi bonga moni logo ikabo la famille tia ce qu'on a somme dans mkanata ya ndengwa et puis place ça peut-être aza journalier so ka tika espace vide ba ko combler vide wana na mutu msusu aye Kishasa bozongi bo telengani lisusu attends ya parti obo ya famille est-ce que mon bobo famille ça on likambo le roi likambo ya famille zate o salami de chez salami atonga kaka lupango wana. Merci beaucoup. Il y a parti photo yokana eza lisolo moko eza na pasi mankasi. Biso batoza na plateau tozo sala analyse. Na analyse na biso ndeko senga ki et doser esprit ya ndeko na biso ayeba asala nini. Est-ce que mbala sima a se confier liso na famille na yati na mbongo po basala ba tongela yenda ou bien asala te. Et loko vraiment to revendre na plateau poto salaka. To sala vraiment yango non ke ba discussion gloire mbaya zo contredire côté yo contredire côté to zani na besoin ya conclusion hein ndeko na biso azwa eloko mobwe wana épingler eloko mobwe na kati wana vraiment s'il faut soutenir notre frère s'il faut l'encourager moi d'ailleurs je l'encourage déjà à l'embater Nzambe aza mettre temps et circonstances et puis Nzambe lobi na circonstances nyonso to komisaka ye à rendre gloire na Nzambe et puis à l'embater. Kosoma mapango koma atana banzela ba net ba koma oteka ba mapango ou soit soki le quoi déjà ayaki mo gayo mona makomo salimi awa c'est kaza déjà en mesure ya koya lisusu soki akolinga soma lupango tonga na guna ye nzamba kosunga ye déception kuta na ngo wana bakati maboko te nzamba kosunga ye un frère nzambe nanga kosunga yo yaka yo moko oluki lupango na yo ou bien au lancer offre pas ba commissionner ba lancer na banzela ba internet na ba réseaux sociaux au lancer offre ce qui sika monani yo moko ye au verser mbongo na yo au verser mbongo na yo mapango comment oteka mandingwana na lupango mbo toteka na bandal awa kolo na zaka na mboka msusu vendeur azana mboka msusu acheteur azana mboka msusu batindela ni mbongo kuna batindela ni mikanda kuna bakutani kuna ayebo abandi musala na yeti atongi place on ba chango kutu station ezaka na vini kasavubu na bandal awa soko kosomba ngana biko kosomba nzamba otika ote kolemba pete nzamba ebeloni asali nzamba ebeloni asali en tout cas moi je t'encourage
somba lupango na yo mais somba on nzela mususu pour kuna ba décevoir yo kaka. Merci beaucoup ya Pati Kobetox Gloire Mbaya na yebike en tout cas aux ala moni mutu so atale mais so bien comprendre bien on dirait dans un problème mutu mo ya poto sala o mabe mombo yango bo moni réaction à Gloire Mbaya izabwe ma so ki tokoki koloba ndeko la biso mbali message nini okoki koloncer na ye. Bon darling elonga na koloba merci papa esika basombeli eza cimetière te eza cimetière te tonga tomona na babibwa bapasa kuna bato bazara te lelo bato bakoma eza mpe kaka elo mwa bien tokomona mpe lelo eza grâce a bato wana bazwi moto apoto asombi lupango na kwe aveni okotonga mpe opesi mpe mwa lumière na aveni oke mpe na snel batie mpe bapoto kure koti régie des omai mpe koti otongi kaka elo mwa neti envia na poto eza bien eza mabe te mabe nde so basombaki ata mabele te mais lokwa basombi mabele eza kaka ida bien Zaïda, bien, en tout cas, courage. Tonga, Tonga vraiment. Merci beaucoup. Togomi déjà presque n'a fait une émission dans Bisso. Vous avez droit de savoir vraiment. De la mission on a besoin et à conseil n'enge bandeko balobi ah ba courage kakebele famille. Si la famille ben na ekata na rekate. Jamais tokoye biso waka famille. Kota la sous famille te non. Salela bango oyo ya yo. Oyo za lobby ya bana na yo. Luka osala ngondenge ya pati ya lobby wana vraiment ekosala bien Gloire Mbaya tozo comme déjà mot de la fin et puis bambote deux personnes carapo tozo kene déjà presque na suka metiti mazo déclare. Bon mot de la fin ngezali Congo check ne makambo bango bazara wana babi biso toza makambo toza solution babi talara papa na biso papa Sibu Mutombo babi dernièrement na bémission ya skobo bando mona biso vraiment bien ba polo Congo check po biso pe to mona ki ngo kuna papa to biga yo no lobi te po biso pe date to 5 pe ba polo ani pour moi marche de Santa mois dimanche ba juin bato bazara vraiment tout à tour papa la biso Sibu Mutombo nga benga ke les boss il fallait ga ozala pour makambo boye sala mato mona ba parti ba fandi boye malgré tout to bomana na biso te zalega moi to yebisa bino pe pour bande kona pas poto ba ka esprit mabe na ndenge moi bien utapi na papa Sibu Mutombo fandi na ba bi Gloire Mbaya sala ngana nzoto malili papa mo kana intervenir kana émission boye mais sentir que boss a bi Gloire zo mo loko mendeko mongu takenda pote ko to sala elote donc yo mena ko to tika na biso ya yango mona pesika balobi on pe nande misa ya papa na biso vraiment bi Fredi Chibango Jetrad babi mutu ba ndo bwaka depuis 1900 olo tile lokoya te ba ve musu ba koya ba katana na yo pe na ba bengo singa bato eza bango te zande yo donc yonde makamu totali kuna na États-Unis ni salanga mo Alvin Kondi babi yo yebika Gloire Mbaya bi yo lobaki ke non zeloka. Merci beaucoup ya Pati bon de la fin na yo et puis quelques personnes ont balandi yo. Ouais, mot de la fin ezaka que Congo check kande to tioloba Congo check botaka ya Pati Kobetox sa koti makambongo hein koti makambongo donc bozala vraiment branché bozala vraiment motivé hein yo olanda Congo check sinele pe muninga te alanda taka ya Pati Kobetox sa koti makambongo donc to pesi on peut longue vie s'il faut saluer na pesi nanu yemo balobi le boss papa Sibu Mutombo bambote belé Sibu Mutombo autrement dit muluma mutamba mu pa mutali $. Donc na pesi bambote belé na pesi master nga Emma Malage na Hollande bambote belé na pesi Marianne Pindi na Hollande pe kaka bambote belé. En tout cas je suis de cœur avec vous. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous avez belé à Kolanda. Émission, vous avez droit de savoir. Vous avez toujours présenté na Oyabino, Darling Love La Canona et vraiment la ngana sa la bino kaka pour na lelo. Yango ana bozaka toujours branché dans la chaîne Abino Congo Check TV. Bah merci encore na mon boss, mon patron. Ah, le big boss, papa Sibu Mutombo, ah, leader à Pembe. Merci papa pour la confiance. Merci encore à mon réalisateur Metiti Manzosa qui est toujours bon mon émission qui toko boé. Bozaka toujours branché dans la chaîne Abino Congo Check TV. Boza décidé. Bah check et belé. Bye. Congo Check TV. Merci Mutombo. Congo Check TV. Merci Mutombo.